Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Le 3 janvier nde ezali bongo dati oyo seni a pesaki na ba candidat nyonso tu oyo balinga contester ba résultat provisoire oyo ezalaki publié le 31 décembre ya seni aleka na kokende ko déposer recours na ye na cour constitutionnelle kasi esengeli koyeba ete cour constitutionnelle a pesi bongo du 5 au 11 janvier pour notre traitement ba dossier pour y a copublié le 12 janvier 2024 cour constitutionnelle a copublié ba résultat définitif kasi côté na bango ba membre ya opposition ba candidat ou opposition ba zali côté le mela ba boy ko la confiance ni na seni ni na cour constitutionnelle pour na kana bango kasi bango bazali komona moyen mosusu ezali te kaka ya kobelela population abimana nzela pour na kotelemela ba résultat oyo seni a publiaki ke Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nde alongaki bango nyonso basangani na sima lokola moto moko pour na koboya pe kobenga population atelemana nzela na tina ya koboya ba résultat oyo seni a publiaki tozali kotalela pe tozali kojimele po filme oyo eyebani ndenge ebandaka pe ndenge esukaka po papa Etienne Tshisekedi pe atelemelaka ba résultat na époque ya Joseph Kabila Kabange kasi suka apostaka serment ni kati ya ndako na ye ba opposant pe ya tour oyo bazali kotelemela tozali kotalela pe tozali kojimele soki seni akochanger décision na ye tote. Ministre ya communication Patrick Muyaya oyo azali porte-parole ya gouvernement alobi ete oyo nyonso to azali kolinga ko contester ba résultat oyo akende na cour constitutionnelle balabala ezali esika malamu te na nzela ya briefing oyo nde alobaki. Ils veulent des élections, alors ils n'ont qu'à attendre 2028 au prochain processus. C'est en ce moment-là que les élections commencent. Tozali komitu na boye, est-ce que na République démocratique du Congo, ba résultat ya malamu ezalaka te pour na chaque scrutin ezalaka kaka na bato oyo bandimaka na bango ba résultat te okomona abengi population na balabala. Kasi ezali malamu te ya kobima na balabala po balabala pesaka na yango solution te soki bolingi likambo ya balabala esengeli koyeba ete champion ya balabala kombo na ye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo azali gagnant ya élection ya le 20 décembre 2023 ba résultat emonani clair na République démocratique du Congo mobimba na ba diaspora ba poni Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo azali candidat ya ba congolais nyonso tu po bazali na confiance na ye na oyo auti kosala na manda uti koleka pe ba pesi sous confiance pour na ko garder avancement oyo déjà République démocratique du Congo ezali na yango kasi bato bazali kotelemela tozali kokamwa na nzela ya briefing oyo porte-parole au gouvernement Patrick Muyaya ministre de la communication alobi boye. Parce que quelle est l'unité des mesures? J'espère que la RTGA qui est vue à travers la RDC a couvert des scènes de liesse qu'il y avait dans tout le Congo. De Lubumbashi à Kisangani en passant par Goma, quelle est la ville où vous n'avez pas vu les gens aller justement dans les rues pour célébrer la victoire du président de la République? Et donc, ceux qui pensent pouvoir y recourir, bonne chance, mais le président de la République lui-même avait déjà dit que c'est le président de tous les Congolais, y compris de ceux que ceux-là veulent mettre dans la rue, pour une cause, à mon avis, qui est perdue. Ils veulent des élections, alors ils n'ont qu'à attendre 2028 au prochain processus. C'est en ce moment-là que les élections commencent. Deuxième petite question, monsieur le ministre. Gouverneur militaire ya Nord Kivu asengi na population niyo surtout ba cede na bangote na maloba oyo Corneille Nanga na bisala sala oyo Corneille Nanga azoko sala pona république ezaki na nzela ya message oyo nde asengaki na population mingi ya Nord Kivu. Nanga a dit aussi, l'a répété. Il a dit non, voilà, on commence même à doter les... Et c'est qui ça? C'est ceux-là qu'on peut considérer comme les plus grands intellectuels, mais qui se comportent en petit homme comme ça.
Hélas, et ces gens ont géré des grandes choses ici dans la République. Imaginez-vous si aujourd'hui, parce que maintenant ils ne sont pas ce qu'ils étaient avant, mais c'est maintenant qu'on est en train de les connaître. C'est aujourd'hui qu'on les connaît dans leurs œuvres. Et nous les Congolais, on a placé confiance à un monsieur comme Nanga. Comme Nanga. Qui peut aujourd'hui, sans gêne, dire que le gouvernement, comme par hasard, nous, le gouvernement, on est allé doter, donc le gouvernement ici, c'est moi qui représente, doter à côté. Mais mes chers frères, même un fou là qui passe sur la rue ici, vraiment, est-ce qu'il peut dire des choses comme ça? Il peut dire des choses comme ça. Tout cela pourquoi? Parce que nous avons créé cette ambiance de mensonge, de manipulation et de chantage. Et je dis au peuple iturien, arrêtons avec ça. Sinon, on nous prendra toujours à ce jeu-là. Ça sera toujours comme ça. Quand quelqu'un commence à faire du bien, et voilà. On lui lance n'importe quoi, on fait n'importe quoi, on dit n'importe quoi. Donc je parle encore au peuple iturien. Nous sommes des fonctionnaires. Nous allons partir. Même si nous sommes des officiers, nous sommes, comme on dit, des fonctionnaires sui generis. Parce qu'on a un statut spécial qui n'est pas le statut des autres fonctionnaires. Nous allons partir à tout moment. Mais de grâce, vous êtes jeunes, je suis en train de vous regarder, vous êtes jeunes. Parlez de la réconciliation, parlez du pardon. Soyons unis, restons unis, nous les Ituriens, pour que plus jamais des gens viennent d'ailleurs pour nous déstabiliser davantage. Toujours na souci ya santé ya population Beltesco ayeli biso mayonnaise mayo oyo ezali supu ya ba Angelou bazali kobeka yango pour la santé ya ba congolais nyonso. Nalia cornebœuf uti Beltesco te nalia cornebœuf nini lisusu Texas yango yo Beltesco yeli lisusu bana Kinshasa ngombe na ngombe latadi ya ngombe cornebœuf oyo okoki kolia yango onali bana spaghetti na formule nyonso oyo bana Kinshasa bayebi cornebœuf ya solo latadi ya ngombe Texas esalami ya munene pe ya mukie nyonso na ndenge ya kantite oyo kolinga kolia na yo na libota na yo. Beltesco a fait son opportunité, malamu, il y a aussi la joie. Il y a kolia ngombe bacha na linzanza, babengi lata ya ngombe zali ngombe na ngombe. Ye, Texas cornebœuf o babengi halal, ezali ngombe kitoko bacha na boîte. Mino ezali ba cornebœuf Texas, ngana benga ngo lata ya ngombe na ngombe e uta Brésil. Bokanisi esili, tenta Beltesco ayeli bino. Latadi ya ngombe mususu na kombo ya Oxford elengi nango deja bacha matungulu na kati okosepasa lisusu eloko te musuni balambela deja bien mundele otie kaka na sani mbala moko na loso to na spaghetti to na fufu nyonso ndenge okolinga kolia yango to na lipa ekoleka kitoko. Cornebœuf Oxford ezali cornebœuf oyo eyebani kongo mobimba mpona nini po à la seule différence ezali mundele sa tira oyo déjà matungulu na kati yaza na matungulu na ye déjà na kati yo kosala so dépense mosusu te euta mboka Brésil balamba ngo kitoko okoki kochauffe yango te otie na sani aza misuni azali kobimisa yo saveur ya ngombe azali kobimisa yo odeur ya ngombe ata osukoli maboko te otamboli na balabala moto ayebi deja koleki ngombe mpo na nini pote yango ezali qualité supérieure. Ya boye nanu ezala te kolia malamu biloko ya qualité surtout ba cornebœuf oyo uti na Brésil cadeau signé Beltesco oyo azali koassure toujours sécurité ya kolia na bino kolia kitoko santé kitoko libota mobimba elengi na elengi ekeyo oui. Commission électorale nationale indépendante CENI en cycle ezali ko informer na bato nyonso surtout que
lokola ezalaki prévu convocation ya élection ya ba sénateur, gouverneur pe vice gouverneur ya ba province oyo ezalaki prévu le 1er janvier 2024. Côté mosusu publication ya ba résultats provisoires ya élection ya ba députés nationaux pe provinciaux oyo ezalaki prévu le 3 janvier 2024. Et sengeli koyeba ete ezali bongo reporté seni azali koyebisa na bato ete bazali ko préparer délai moko ya malamu pona ko publier ba résultat oyo. Kasi seni a se justifier que ezali natina ya compilation ou ezali en cours ya ba résultat provisoire ya élection ya législatif national pe provinciaux na ba potentiel candidat sénateur gouverneur pe vice gouverneur ya kozala na patience communiqué oyo ezalaki signé le 2 janvier 2024. Madame Patricia Seya, rapporteur. 10 ans plus tard, population congolaise bazali toujours kokanisa Mamadou Ndala oyo ayebaka kokufa kuna na bitumba na embuscade oyo ezalaki tondi na pembeni ya aéroport ya Beni le 2 janvier 2014. Malgré ba décennie oyo ezali enregistré depuis la disparition ya vaillant combattant oyo colonel Mamadou Ndala, ba zone d'ombre ezali ebele oyo ba tebele tilelo bazali kolandela affaire oyo. Kasi côté na ye Jefte Mbangala abimisi livre oyo ba bengi code secret de Mamadou Ndala na kati bazali kolobela mingi situation ya Est République démocratique du Congo et sengeli asomba livre oyo pola kotanga koyeba mingi na tina ya colonel Mamadou Ndala oyo abunda bitumba pola ko défendre ebele ya République démocratique du Congo. Service ya sécurité ya Nord Kivu et Kangibongo groupe ba criminel oyo bazali ko sala désordre mingi kuna na Ituri e ba tche bango maboko nzela ya vidéo oyo ne bo comprendre. 24 présumés criminels répartis en 6 groupes interceptés dernièrement en ville de Goma par les services de sécurité ont été présentés au gouverneur militaire intérimaire du Nord Kivu ce mardi 2 janvier 2024 par les commissariats provinciaux de la PNC Nord Kivu. Selon la police, ces criminels qui sont passés aux aveux ont commis des faits graves dont les meurtres, assassinats, viols et vols à main armée. Certains parmi ces présumés criminels seraient auteurs des tueries de quelques figures bien connues de Goma. C'est entre autres M. Dogo Kalinda, un fonctionnaire de la MONUSCO, un médecin de la place et un major de la PNC. Les commissaires supérieurs Massengo de l'unité anticriminalité expliquent. Ils ont assassiné M. Kissé Kubutanwa, gérant de la station Mugabo au quartier Keshero, commune de Goma, au parking de Massissi. Ils ont assassiné le major Mitima Dassi Bouamve de la police nationale congolaise. Il était commandant adjoint appui et gestion du théâtre urbain Karisimbi, avec 5 civils et son garde-corps qui a été blessé grièvement. Heureusement, il a survécu. Ils ont assassiné M. Dogo Kalinda au quartier Ndosho, commune de Karisimbi. C'était le 1er novembre 2023 vers 19h30. La famille de la victime est là avec les enfants. Tout en félicitant les services de sécurité pour le travail abattu, le gouverneur Peter Chirimwami promet de les acheminer auprès des juridictions compétentes pour que justice soit faite. Nous félicitons la police et les services de sécurité pour le grand travail abattu. Nous pensons que ces criminels ne resteront pas impunis. Ils ont tué les gens, ils ont violé, ils ont arraché les téléphones. Je pense que nous devons en toute sincérité, féliciter la police et l'armée et tous les services de sécurité pour ce qui est en train de se faire. Et nous allons poursuivre sur la même lancée pour ramener la paix et la tranquillité dans cette ville de Goma. Notons que les familles des victimes ont remercié la PNC et d'autres services de sécurité pour cet exploit. Martin Bakole atomboki makasi pona bato nyonso tu oyo bazali koloba bilobalo natina ya kombo na ye po ye asalaki collecte de fonds natina
ya kozwa $100,000. Yo kosa la box yo. Moko po na fandi kimia na zotala bino bokanzike bino nde boza minoko kokoma boko koma. Bino boko sala box na vie na bino soit na famille na bino boza mutako za la sala box. Champion Martin Bakole asalaki video moko oyo azali kosala collecte ya fond po akokisa €100,000 na tina ya ko participer to pe ko postuler na championnat oyo babengaka weba na tina ya kozwa ceinture ya champion du monde. Kasi na message na ye tango bimaki ba congolais misusu ba bandi kolobela lobela yango na nzela ya Facebook et PC champion Bakole kanda pe a réagir les sous-boye et pour na ba congolais nyonso oyo bazali kotelemela ye a sepel na yango te ba message ya batu po bazali kofinga bazali koloba n'importe quoi yango asali message oyo. Vos sakana, vous avez carrière et boxeur, ils ont coûté combien? Et puis préparation, ils ont coûté combien? Hein? Bobi, oh, vous croyez qu'on le bat. Vous finissez beaucoup qu'on finit. Si on a joué la bino, mon toit les sous qu'on finit. On a peine à kino, hein? On a congolais quand même comme bino, hein? Alors, à part vous avez champion, on a congolais. Mbo meka lisusu ko meka ta muto afinga munoko na ya finga nga lisusu to finga na vraiment ce que bien trop c'est toi na ite ba mususu akoka ta na Kongo ko te ba te pembe na nga ba mususu na kanga bilongi na yo na loko ta profit na kangi longi na wa so na Kongo na luki o finga nga en face trop c'est trop ma alors koloba et Bélé dans la kanda émotion et puis dessus. La ticali concentré sur ma carrière. Et fac vraiment. Harmonion sous concernant ma Congo. Oh, demande na salaki. Beau oublier. Merci pour la bateau, batinda qui déjà. Na ko sala effort s'il s'agit ko yeba comment ko zongi ça. Le pas la République démocratique du Congo basalaki premier entraînement na bango kuna na Abu Dhabi. Of Algeria, Annaba City. Shot from range, takes a deflection, and it's a goal! Senegal take the lead here. They were ball watching. Osman Diouf put Senegal in the lead. Opportunity, this could be number 2, yeah! So penalty it is. It almost looked like the referee was pointing at Bungile Tom that it was outside, but it's actually a penalty. Yes, it is. DRC down to 10 and a red card as well. Senegal lead 1-0 here. South African match official Abungile Tom brings to a close the first half here. And wow, too close to have been a goal here for the... Jamais rata awanaka NB TikTok mokona lelo yango. Excusez na nenga mabete. Omoni ko mona ba parents na ye. Yango tende sa assurance. Po ye moko amona ba parents 9 mois après. Tango abotami da moni bango. Ozo mona net ajo komi na mosoto bito zongo lokwa ba étude. Eza lokwa 6e des humanités, année terminale. Yo fo lukaka mobali wa kobalo mbala moko. Yo za suna tina luka mobali ba qualité te. Jérémy. Oh ah je sais pour ça ni. Oh. Ba 32 ans na moni la. Merci pour vos ala kebele à kolanda édition ya NB News ya mokolo na lelo. Nazala ki nesengo makasi ya ko présenter bino édition ya mokolo na lelo. Ngai na bino tomona ni bongo. Lobby. Magazine, yeah. Magazine, Kinshasa na biso. Réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Magazine, yeah. Magazine, Kinshasa na biso.
réalité ya bana kino, réalité ya bana kino, réalité ya bana kino.